Si, je suis là. Ok, les bandits, deuxième live. Bota la deuxième live. Deuxième live ya Wayambo. Bokota kuna soki olingi kota mbangu kuna po awa ekokata bokende kotoyo. Oui, awa ekokata bandeko na ngai oyo. Bokende na deuxième face. Kuna elakisi ke deuxième live. Le deuxième live. Donc bakata baya na bokende na deuxième live. Po awa ekokata po ekomi décharger. Ouais. Bokende na deuxième live mbangu bandeko na ngai. Aïe 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 aïe. Bandeko c'est comme ça. C'est bon mata. Bandeko bokende mbangu na deuxième live awa ekokata. Oya lingi amona sorti ya Wayambo akende na deuxième live o bomoni wana. Na yebisaki bino Wayambo ariska bima na 13h03. Tokomi la combien? Papa Tom, Erlin. Ah. Ok ba. Nabeti kaka 13h03. Va mata papa c'est ça on va ya. 13h tozo pusana. Wayambo tikala nano kuna prophétie ko kisama. Boy bayamba kaye 3 ekoki. Bane ko na bima prophète lelo. Na bisaki bino ke Wayambo kuma 13h300 ke baye bisanga. Mais papa ça ba ko tabaya. Bande ko bokenda deuxième live hein, s'il vous plaît. Bokende kuna awa na moni bokoti ebele bokenda deuxième live pour awa ekokata. Il y a déjà du monde, oui, il y a déjà du monde. Mais dans lobby trop, après, je vais boire du champagne, quoi. Je vais manger quoi, du jambon, quoi. Bataliba, depuis Tongo, ata soupe, quoi. Bandeko, boko ta kotoyo. Hein? Bandeko. C'est là. Hein? Boko ta koto. Tika nasi. Bo changer, boko na deuxième live. Boko na deuxième live. Côté Oyo, bolongwa awa, bolongwa côté place boza ebele. Bo changer parce que na côté oyo kokata côté na otala kokata bokende na o mosusu Davina yo pe ba téléphone à cher kabila ta moko ti non somela petit na ngai yo za ba téléphone à mystique bande ko bo changer bolongwa bokende na deuxième parce que Wayamba lingi abima lelo awa na risque na bima prophète awa ya solo oyo penda prophétiser kambo na yebisa bino pasteur mo akufa mikolo yo. Na yebisaki bino pasteur moko odaye mikolo lobi na bandolo ba 13h03 tozo posa papa Trom talaga air pona lobaki pasteur moko okufa mikolo yo. On connaît un prophète par l'accomplissement de sa parole. Davina obondi mangai hein. C'est ton dimanche papa. On dit un prophète 13h03. Aïe. Papa Tom comme combien 45. Ah, tozo pusana. Dites amen. Amen. Na ebisa bino 13h03. Bandeko, bon mata, bon kota, bon changer, bon longwa na première ligne live. Bon na deuxième pour awe kokata. Awe komi siko course na parole. Davina talaka kuna 13h03 Wayamba ko prophète na bisa bino na 13h03 sanke ba bisanga air. Mama Didi ha boke ba prophétie zo pusana na bisa ba to na 13h03 to combien heure nini bande na bisa tala na to combien heure nini tozo pusana. Pour ceux qui l'ont dit, bon changer les côtés. Bon à côté à la maman. Bon à côté à la maman. Bon à côté. Bon changer pour Wayamba Zobima. Balbi Wayamba comme Jackson. Akondi. Asali taille. Bandeko. Mais bo benga Wayambo balar yambis. Onyo salinga Wayambo benga Wayambo. Bandeko bo changer bo na deuxième live bo awe zo kata. Oh non ça ligne. Ba mata. Bandeko bokende na deuxième live. Parce que awe zo kata nango kala mingi te. Bokende na deuxième live. Ba bandeko. Le bateau kati bomba ya kuna. Tika na ibisa bango po mswali na anglais. You can go other side.
aloba bongo mama anglais biso toloba balangi nyonso ya chance ya chance ya chance yo mpenza ngai nandimaka yo te yo kablaka bato ba 500 ngai tilu na omona bandeko ya chance akabaka moke te ya chance aliberaka moke te après bokende osalela wayambo bacotisation mwana na ye aza capable okabela 3000 euros mpo ani motema mabe bobokitisa moto o bopesa mbongo te akende osala mosala moto wana akende osala mosala o boni boye kishomera yango na mito ya bato kende oluka mosala ngai nauti bulo depuis nabimaki butu nazongi na opale te miso bozomona ya bogar boye bandeko bokendeko bobimako bolonga na première live en fait faut kata po bayakna te batikaka boye omona mpe wayambo abimi 13h03 nalobaki na 13h03 papa Tom eri nini bokeba on connaît une prophétie par l'accomplissement de sa parole nalobaki akiti yesu elekele batatu bamamu butangile batali babolali ti oyo bazobimaka na mingi te oyo bazokitaka na mingi nayebi te natala kamera ya wapi o nati yango boye bandeko bochange boke soki botikali na première live oyo bando osala avant bokozanga sorti ya wayambo mpo azobima dans quelques minutes ouais ya chance akiti na avion na njili ou bien awa na Bruxelles batali bamoni bawa lokuta boza lokuta bokende ozela eti bosali bamakoso ya bosali bapepesu pa makoso ya mbwa papa est là oyoka encore ndenge aza wana bokoyoka baverbe ya sika. Oh, je suis trop contente, papa Pesso. Pour sentir. C'est du champagne, quoi. On va boire, quoi. Le docteur en droit est là. Papa Tom, c'est l'accomplissement de la parole. T'es aux zones 6. C'est comme 5. Hein? Ça va? Bon, tu es dans la prophétie, hein? Bogoloba oh ba ebisaki era yaki era koya bokoto bokechwela boko les regrets batali ba bolali bandeko botinda bato alimete bandeko botinda bato alimete botinda na monite bato babakisami hein quoi 1500 donc de t'utiliser tous les côtés bandeko bokoto Papa Tom, tu combien de nini? Bon, on dit que un prophète. Te, je la vois te osa moni pas avec. 47. Ah, on a raison hein. Bon, faut avoir raison. Papa Tom. Parole les autres qui s'aiment. Na ebisaki bino ke, ouais, mba koma na 13h03. Ba ebisaki ngate na prophète. Nalobaki 13h03. Tokomi moi combien? Bandeko bo changer bo ke awa pe bazo bakisa mate. Bandeko. Bataliba bo kwei bo katani. Au nom de Jésus téléphone pe ko katate ko zela waya. Yo katate. E ko katate. Ti waya mba ko bima. Ti waya mba ko bima na prophétisaki na lobi 13h03. Na yebaki ero yamba okita te mais tozo poussa na 13h03 na prophétisaki nazo bino yamba na 13h03 accomplissement de la parole to yebisaki ngate tozo tala botala ka r sikoyo na yebisaki yamba okoma na 13h03 muto yebisaki ngate na yebaki même te mais tozo poussa Davina, Nzambe asala na ye kala, waya mwaza musali ya Nzambe ti. Bandeko botala ka era,
j'avais prophétisé que na 13h03 na Davina, Ok. Non, on n'a pas dit. Non. Peut-être en français, on va comprendre. Non, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Même yo moko yebaki RT, hein? Non, aussi. Mais na prophétisaki. Na lobi na 13h03. Oya lingi prophétie bo benga ngai. Viens dit. Lequel nga bata prophétie na lobaki na 13h03 to combien ni? 13h10 à peu près. Camille, t'es très bien. Tozo posana. Professeur Koki Sami. Prophète. Maman Didi. Bon lukela nga bata baluka ba prophétie na lobaki na 13h03. Bon lukela nga bata ba prophétie. Dites amen. Bon bandeko. Awa pe kokata te. Kokata te. Na chargé au nom de Jésus. Kokata te. Ba taliba bolali depuis 20h la lali na noté. Et putain il faut na sala. Ba taliba. Na ebisa ki bino kala mingi te. Toza na aéroport. Bo partager bandeko na ngai. Na ozo bino tous les côtés. Tous les côtés ça veut dire na prophétisa qui que wamba comme à 13h03 mais na boye koloba heure et jour mais na ebisa ki bino na 13h03 tozo poussana boko comprendre que nzambe utilisaka biso na lobaki na 13h03 mutu moko ayebaki arrivé à wambo RT bande papa Tom nini bandeko bokoto bo partager awa pe ko kata te ti wayamba ko bima tous les deux téléphones et ko kata te bandeko bo partager ko azinga bima ouais asi akiti déjà wayamba asi akiti bo partager ba to Kinshasa ba mona ba taliba ba ko ya kao bandeko bo partager bo talaka depuis 20h bandeko bo benga ta botina na ba code ko depuis 20h na lalité. Bon ami tema mabe. Oh di. Bo senga ngata kombo na pesa bino ko bo tindela ngai ti. Oh, Davina Erni. Davina keba. Au sentir hein. Na loba ki la prophétie qui 13h03. Muto loba ki angwa zati. 13h03. Mais il y a beaucoup de monde en fait. Oui, Baba Kisam. Bande Bokota, l'air est grave. Hein? Enzabite keta. Loi kumanet. Même un jiku pêche en falanga. Bande Bokoto. Bande Bokoto. Soka linga kota kaka. Nako balu saboko vivre en direct. Téléphone on a chargé au nom de Jésus au katate. Na loba ki lobi na 13h03. Muto ayi senga RT. 13h03. Tina ko pesa yo moko. Ute komi yo ko kende ko balusilanga kaka. O balusilanga kaka. Bandeko bokoto. Wayambo. O bako botole mukanda. Wayambo boza maboma bino ba taliban balembwa bandeko boyeme na moni muto rouge Davina muto rouge akotia bandeko boyeme muto aze oya azotia muto balingi bakata bandeko botia baker balingi bakata koto botia baker sino ba ukata bandeko botia baker na première live botia baker muto moko balingi bakata botia baker bandeko botia baker mandeko na ngai botia baker muto ya kota otia mamitu ba ukata botia baker ebele pour vivre live botia baker ebele mutu moko taliban mo akota na otia mitu rouge pour bakata botia baker mama toko merni bientôt na lobaki ni 13h03 bokondi makena za prophète comme na lobaki ke na prophétiser qu'il y a comme à 13h03. Ça veut dire. 53. Ah! On
Bandeko. Dans 7 minutes, prophétie Zoko Kisama. Ça veut dire, prophétie peut n'alobaki pasteur moi Zokufa. Bo banda obenga ngai. On a prophétisé que Wayamba okoma na 13h03. Bon, ba pasteur ya Kinshasa bo benga nga déjà. On a prophétisé que pasteur moko Zokufa. Ce que bo benga te. Bozo mon à partir d'arriver à Wayamba OK. Naza homme de parole, homme de Dieu. Papa Tom. Naibisa ba pasteur moko akokufa. Naibisa ko Wayamba okoma à 13h03. Soki kaka bobengi ngate ba pasteur moko azokufa. Naloba pasteur moko akufa na kini. Eko kisama bobenga ngayo. Naibisa bino akoma 13h03 bo vivre ali. La sorcellerie n'est pas magique. Et qui dit quoi? Davina, yako kata no mama moko obenga. Kata na mama. Papa. Wayambo? Oui. Allô, papa? Wana bayambi Wayambo. Okami. Wayambo abengi déjà. Papa. Wayambo abengi déjà. Ok, tu déjà? Ok, parfait. Vous êtes dans là. Félisa, personne qui ça. Dans le Libanda. Bandeko prophétie na lobaki 13h03. Bandeko, Davina il parle avec son père. Il est en train de parler avec son père. Il faut comprendre. Zela loba. Lobela bango. Ouais, ambo loba mwa muke kaka ba yoka. Boyoki batali babolale. Bokolia buyo makoso mbo abino. Pardon, pelisa no koto ba trois zongo. Pelisa na. Bandeko. Zela. Na ebisa kibino na prophète. Wayambo confirmation. Wayamba kiti. Na ebisa kibino wayambo kitana 13h03. Bon comme professeur Zoko Kisama, ya pasteur na lobaki okufa abenga ngai moko avant akufa. Pasteur. Te ekoki déjà. Pasteur benga ngai senga nga pardon avant. Dim bande kona. Na prophétisaki na lobby Wayambo akokita na 13h03. Pasteur benga déjà. Hein? Bon, il faut libérer Ngamoke pour la big side. Oh, mais non. Prophétie de Yambongo, papa. Ngaza Yambongo. Bandego. Na ebisa kibino ke prophétie Zoko Kisama. Papa Tom, Erinin. Na ebisa kibino 13h03. Na sala ki émission na lobby 13h03. Hein? Bon, dites amen. Prophète Azawa. Pasteur Akishasa benga ngai tuna ngai soki eza yo na koloba yo ntokufa. Na lobaki Wayambo koma na 13h03. Na bando ba 13h03. Même maître Aza awa, maître Aza muto amibeko, maître. Est-ce que boyeba kika koma na 13h03 ou pas? Te loba parce que batokanisa na kosi. Maître muto amibeko. D'ailleurs, que M. Soir va y avoir à 13h03, mais Toyoka Gité, c'est ça ma probabilité. Toyoka Gité qui a à 13h03. Est-ce que vous avez informé na R1? Vous avez informé na R1. Vous avez maître Moutamibé qui a constaté. Vous avez informé na 13h03. Donc, maître avocat na yo, va penser qu'il est à 13h03. Va pasteur avec ça, Bobenga ngai. Bobenga ngai. Te, nga mutu la kopona we okufa. Na kopona we okufa na kotikala. Hein? Te, baba. Alobaki déjà. Bandeko. C'est ce qu'on a balusé abino. Maman cliquer à wana ronda wa ebaluka. Na filmer famille Bokecho. Filmer pe wana. Wana famille Bokecho eza koyembela Nzambe. 13h03.
C'est du jambon quoi. C'est du champagne quoi. Bandeko famille Bokechu. Bino bo bandeko luka ba refoulé Bokechu koko na ye. Bino batu bolinga boko batela koko na ye botala. Famille Bokechu yango wana. Famille Bokechu yango wana. Bandeko bokoto. Botala ba mama bango wana. Ba yeko yamba wa yambo. Toboyaki koloba ebele. Oh, bah, tu vas ton nanaté. Oh, koto et Cathy. C'est pas grave. Ici, flash. Hein? Non, non. Et détail de charger. C'est là. Mais c'est pas grave. Au bimi, hein? C'est non? Bande, on va au côté à koto. Ouais. Ça va? Hein? Ouais, ça va, c'est bon. Ok, fais ça. Donc, on va le sac à c'est pas grave. Ok. Bandeko, côté monsieur et Cathy, bon côté à koto. Wana, tomoni famille Bokechu komi ko pusana. Famille Bokechu yango wana. Tozo pusana mama Didier wana, tozo pusana. O wayambo ba botole doki. O wayambo ba ko refoulé ye. O wayambo ndenge eza boye. Yango wana bandeko na ngai tozela wayambo famille Bokechu yango wana bango wana bandeko na ngai mama Didier wana yango wana mama Eli ba beauté on de préféré na ngala lela e mabe mama Eli wa ma copine à moi koko Bokechu yo wana bolinga bo refoulé yebe azape mwane to siko atikala ye moko awa bataliba bandeko bo partager bo yebisa bato oyo bazali na côté mosusu wana ke merci mingi bandeko wayamba kobimela awa yango tozozela akobimela wana je suis vraiment très fatigué. Depuis na outil boulot depuis 20h. Na yebisa bino wamba comme à 13h03. J'avais prophétisé. Na yebisa bino 13h03. Na prophétisé na 13h03. Bino mokanisi ka bino batu boyebi prophétiser. Je vous avais dit à 13h03. Même maître avocat yebisi bino ayeba ki angote. Bandeko tozozela sorti à wayambo bo comprendre que mais bo benga tanga botina ngata l'art alobi trop bandeko bo sala ngata virmat mikolo na komina ba prophétie na bisa wayambo 13h03 boyoka ki bino tout donc bientôt là wayambo asia kiti o wayambo ba okanga yeso ki akomi na Belgique akobotola ye mukanda Belgique a kosala boye wa maladi bino ba taliban moni soupe wa biloko bomelaka bomela ba soupe ya makoso ya mbwa omone bosuki bandeko bokoto kala mingi tazo bima na ye asi boyoka ki voix na ye déjà oliaka ba makoso ya mbwa bandeko bokoto bof quelle heure? Il fait quelle heure quoi? Hein? Kao balali. Hein? Kao balali. Kao. Hein? Et comme il trois? Balali. Oh, bandeko. La vie, ça va à 13h03. Et comme il est déjà 13h02 minutes. Oh, ça a la parole. J'avais prophétisé. 13h03. Bisibino. Ouais, un bokala mingi te bozo mona Il y a chance. Te na ozwa yo te mama bana. Moi 500 wana ozakaki ngai. Te na ozwa ete. Moi 500 na ngai nde.
Maman Dédé. Naïbisa bino na 13h03. Akitaki déjà na 13h03. Azo bimao. Bandeko bokoto. Et tigali quelques minutes. Wayambo aza déjà na aéroport. Assez akiti déjà. Je pense que Bozana la Kisabino. Place oyo Wayamba ko bimela. Eza yango wana. Tozo zela sikoyo. Ça veut dire Wayambo awa famille Wayambo yango wana ezozela e. Toboyaki na biso ko senga bato baya ebele. O makambo yango ezalaki trop secret. Donc bandeko tozela Wayambo na prophétisaki na biso bino na 13h03 minutes bato ba comprenaki te. Hein? Ça veut dire Nzamba utilisaka mutu nyonso. Déjà à 3h03 minutes déjà Wayambo s'est annoncé arriver na e. Donc na kotike la bino boye bon monati arrivé na e. Na kotika bon mona boye. Na kotika boye bande ko bon mona. Na kotika bon mona. Bolino mo bataliba bokota ebele. Bataliba boza wapi? Wana déjà na olongola ngwa walisute. Po Wayamba ko bimela awa. Wayamba ko bimela awa. Wayamba ko bimela awana. Wayambo akobimela wana. Tellement na lobi trop bo somela ngata champagne ko. Oh, bino be maboko makasi bato a direct bon. Bolanda Wayamba ko bimela wana. Bozo vivre. Na 13h03. Wayamba ko bimela wana. Wayamba ko bimela wana. Tozozela fils de Dieu. Naïbisa bino à 13h03 déjà assez atterri déjà à 13h03. Ah oui. Ah oui. Ba pasteur à Kinshasa bo benga ngai. On a vu ça bino moko na bino azo kende. Naïbisa bino Wayambo 13h03 assez à combien à 13h03. Et tika ya bimao. Assez à combien à 13h03. C'est comme il y a 13h03. Bandeko bo partager wana en direct na arrivé à Boketu Wayambo. Donc Asia kitaki déjà azako pusana. Je pense que les abatutu ba uzana chance ya komona image yote. Donc ezaka awa kaka. Awa kaka mutu bokozwa. Je pense que Nazozo la bino Wayambo na kati vraiment. Ziana pusana po événement nyoso bo monango très bien. Bon, na tellement no ka kotos. Bon. Botalaka sorti yango wana. Asi akitaki déjà. Oyebika ba aéroport ya Poto eza munene grave. Bataliba toyebisaki bino ke boza bato lokuta. Toba wa bato lokuta. Bolanda. Ah bataliba bolalit. Bolali botala bato bazo bimaka. Bande bo partager. Wayambo aza en place mosute ya obimela kaka awa. Obimela awa. Obimela wana. Aéroport ezaka munene grave. Ezate lokola bikok na bino wana ezaka muto okendo mata avion ozo pepaye noko. Bandeko bokoto. Na ebisi bino na lobby trop na pe merci lingai. Bota la sortie à Mindele na Mindele. En direct de Paris quoi. Bandeko
Bon partager wana bozo en direct. En direct vraiment ya sorti ya Wayambo auti Panama direct. Papa Tom. Comment que professionnel ngai ko kisa mais akitaki na 3. 13h03. Akitaki na 3. Ah yego mi ko 6. Ah, 9. Ah. Ouais. Abengi wana na dana 3. 3. Ah. Prophète, ba pasteur akishasa bo benga ngai, so bo benga te, on a ko pointer da kufi. Bo benga ngai. Na yebisaki ya 13h03 Wayambo abengi Davina na 13h03. Ti akiti. Omoni nde ba tension mati ba taliban. C'est du champagne quoi. Andeko. Image mosusu ezate à part awa na Bokoto TV. Merci mingi na mama Tatiana Osango. Merci mingi na Tolo Bela Vie. Merci mingi na ba site tout oyo ekozwa. Bozwa image pona kolakisa batuke. Bokecho aza ya peuple zaïrois. Bokecho abundelaka peuple. Ata balukelaki ye liwa. Mais boye bake bokecho alingaka bino kaka. Bo partager ebele. Naomona Taliba oya Didi Pumba zui déjà. Omoni le kutana omoni osuki. Petit Didi Pumba omoni na moni ozo la kisango en direct. Ba bololé Taliban. Omoni osuki. Olobaki ke Wayambo ba ko refoulé ye. Bandeko image eza moko awa batoti fo boleka awa. Soki bo chetembe na kati yango ça veut dire basiti na bino ekufi sikoyo. Bolakisa kaka. Bolakisa kaka. Wayamba kobimela awa. Wayamba kobimela Wayamba ngo bakomozela ilokola Yesu Masia boy. Wayamba akiti aleki na kini ubieka na poto. Wayamba akena kini. Ah ouais. So exacté. Bandeko bolo banana botala soki son ezali. Exacté. Davina. Yako bakisa son. Bandeko son exacté. Bakisa son balobi son exacté. Ah. Barioka. Loban. Vous entendez? Si c'est bon, dites 5 sur 5. Bakisa katala na bakisa ka. 5 sur 5. C'est normal. Exacté. C'est exacté. Ou bien il y a un problème. Oui. Vous entendez? 5 sur 5. Bandeko Son ezali. Son ezali yende mo. Poza Taliban. Poza Taliban son eboye. Bandeko na yebisi bino arrivé à Wayambo. Eza awa. Ils sont en retard. Bozela na poussana bien. Na poussana bien po bosambwe. Na zwela bino awa. Potangwa kobima ezalaki tomonaki ye musika. Eza ateke bomona na poussene bino pembeni. Po bo vivre Wayambo na sorti na ye vraiment. Wana toza na sorti ya avion. Na lembi na koloba bandeko na lembi. Bolanda. Bataliba bosambwe. Toyebi te so bo commenter nini lisusu. L'article bino en direct. Il y a arrivé à Wayambo. Auti na France.
bataliba balobaki ebele oyo bakangi ye oyo bakotika ye te oyo bakobotola ye mokanda oyo Wayambo kofinga eleki atumbaki Bercy boza bato ya lokuta bino boza bato ya lokuta vraiment boza bato ya lokuta botala awa mindele na mindele nde bazobima ça veut dire Wayambo aye vol moko na mindele aye vol moko na mindele na kati kuna komona ilunga te kabongo te chibwabwa te mindele na vol yango ale bandeko sorti yango wana je suis fatigué ça épuisé na koloba na butu ifo na sala na butu ifo na sala pour comprendre nazozwa bino en direct eza te ke o bomonaki Wayambo te place wana soki akobima bokomona ye awa bokomona ye awa bokomona ilunga te chibwabwa te mindele na mindele bomoni nde tension ezwi bino bataliba boyoka soni te botia na basiti na bino lokuta eleki bino lokuta eleki bino bopartage bandeko na nga Wayambo azobima kala mingi te bozomona Wayambo oyo bakorefule ye oyo après Wayambo oyo eso bakokanga yo nalingai nalobela bino mabe mais comme na prophète nayebisa Wayambo okita na 13h03 bino moko bovivre yango oui bozomona avion ezokitaka mindele na mindele oyo Wayambo bakorefule ayaki na masuwa ayaki na train bango tu bazouta na avion bango tu ale bandeko omona kuna bato bazobimaka bamesie Louis bamesie Andele bamesie Albert nde bazobima na avion kuna jamais okomona taliban omona taliban ata moko te tozozela toujours Wayambo tozozela toujours Wayambo ah oui bandeko bokoto bopartage ebele à bientôt là boza ko vivre live na telemi awa mpona zwa bino arrivé ya Wayambo tala bana ya mindele bana ya Mali Louisa bana ya Monsieur Louis bana ya Monsieur Louis bandeko tozoyebisa bino toza en direct na aéroport ya Zaventem na sortie balobi Wayambo abengi abi azozela valise talaka moto akotaki na prison mais azoya na valise mais taliban ti lelo ata valise ozala nango te azozela valise na ye donc Wayambo boko sentir ye bataliban Wayambo de retour oyo atumbaki Bercy oyo ntango atumbi Bercy nde na makambo asalaki kala yango wana esali ke boza maboma bandeko bopartage ebele bato mosusu babénéficier na information
Vous partagez. Vous partagez Ebele Bandeko. Vous partagez. Bandeko, vous partagez. Ebele. Vous êtes en direct. Oui, maman Langai. Naza en direct. Ce qui au côté na Facebook et à Loboke Chulongombolo Rolanda en direct. Donc, assis à Kitty déjà, Azozo valise naie. Donc, à Moutonazo filmé. Quand on a Boke Chulongombolo, au Komona en direct. Landa yango. Ce qui est yango te au Bengingai, na Lukande nini au Zomonango. Assis à Kitty déjà, donc, Nazo filmé. Merci. Bandeko bokoto bo comprendre que awaka ba Malu Louisa na ba Marie Madeleine ande bazo bimakao donc na avion wana batu mwindo bayaki mingi te. Ça veut dire waya mbaye penda na vol ya Marie Louisa na ba andele na mesa lobe nde baye belé yo taliban mukoni yo ko mata avion moko na ba Marie Louisa na andele na alube mukoloni mukoloni no komata avion ye mutauti prison plein de mindele auta wayamba uti kobenga bandeko auti koyebisa Davina ki azozi la valise na ye aozi la valise na ye yango wana awa boyebi kaka ke ouais bébé. Allô? Ouais. Niko kwa aeroport hapa, niko naambia waya mbona nashuka sasa hivi. Hapana, sione watu wanapita mingi. Watu wao mingi sana. Bandeko okay sana. Okay. Bandeko bolanda. Bokitsamite makala mingi te. Le docteur en droit Bokechwa yambo. Toyebisa kibino ke ezakaka awa nde bokozwa mutu muso aza na image oyo te yango naye kofandela bino mpenza na porte mpo nazwela bino mpenza sorti ya wayambo bataliba bolali batalimbwa bolali tozozela tomona bacommentaire na bino bataliban bandeko bobenga pe botini angata mbongo ko di mungongo ekena ko kende bobenga ta boyolobi papa 200 yango mama Kati merci en tout cas maman nanga tindela ngai oui allô oui maman boza en direct wana zobi makala mingi ta zo valise na ye nazozela nde code mama na ozela code na prophétisaki akoma na 13h03 akomi na 13h03 botindanga code ko mama bolingaka ba faux pasteur na yebisaki bino akoma na 13h03 bayebisa nga te molimo 13h03 akubengi mwana na yeki akomi boyebake na mosali ya Nzambe mama zwa nyonso olingi passeport nena identité bon ça juste vérification bien Zoanyo solingi mama OK bandeko na ngai na information na zui aza ko retirer passeport na ye parce que batindaki yango na niveau ya affaires étrangères ayaki ngo na maboko te donc eyaki déjà yango balingi ba pesa ye azozela a retirer passeport na ye na biloko tout bino bolobaki ba botolier passeport wayambo ndenge eza boye aza liboso ya immigration ayaki na passeport na ye na maboko te bazopesela ye yango awa na Bruxelles wana eza ba information ya sir tozopesa bino donc service ya ba Belge ya immigration passeport na ye eyaki na ndenge na yango ye bapesaki document mataki na yango il faut ba remettre passeport na ye po eza identité na ye bazopesa ye avant abima awa po mutu awa na poto identité ya mutu batambolaka nango te yango wayambo azozila siko immigration
et remettre un passeport naïe. Ça veut dire ba belge bazozongisa passeport naïe. Donc makambo bino bande bilobela eza nango te wayambo azozela azwa passeport naïe eza droit naïe eza elongi naïe bolobaki bakobotola ye bakokanga ye mais bokosi awa information ya siri nde yango oyo bandeko bobenganga botina bakode ko naote koprophétise ki akokoma na 13h03 akomi na 13h03 oyoyoyoyoyoyo akitaki na 13h03 nde akiti na njili akiti na nini na Bruxelles yoka na lotangi njili bataliba bokende ozela na njili ti bato alokuta na bajournaliste na bino na basi na bino batsaka bakommentaire ya bolole comme nayebi ke image ezaka moko tika na fingaka mpe bino babolole surtout bula oyo ya France bula moto alokuta oyo nauti kozwa confirmation ke wayambo babotoli bula zwa cancer ata bisika wana mabe wana zwa cancer bisika wana mpona boyi kotanga mpo bamama baolanda biso zwa cancer kote wana ndoki nauti kozwa confirmation boketi baconfirme ke baobotela ye mokanda lokuta mwasi mobimba yo omonani mpe soki okoti na bino basi oyo bozalaki soki okoti na cuisine ya moninga na yo oke koyiba mafuta na monoko mpo okende otya na ndunda epa na yo mwasi ya lokuta omoni ndenge bosuki osambwe mwasi mobimba ngai na yo ata totike na mokili na mati likolo ya nzete mwasi ya lokuta moyibi na mobali na oyo ya liege oyo ya bisuba vesi etoboka information ya lokuta na mosusu ya liboma ya liege yo ya liege na vesi etoboka nga moko naozongela bino nasilisa no na makambo ya wayambo simene oyo nasilisa mpe bulo naozongela bino babolole bato ya lokuta na losima njate oyo ya Kinshasa wana oyo nini mwasi ya Felix aufutaka ye mbongo likolo akosaka bato aso oyo natanga na campus to ya lokuta bandeko bopartage donc image ezaka moko donc mama Tatiana Osango zwa image bato tu bozwa ba image na bataliba bozwa ba image bandeko nayebisa bino na prophétisaki wamba okoma na 13h03 précisément et akomaki na 13h03 abengaki na 13h03 donc pour vous dire que ezaka ba faux pasteur na bino wana bako prophétiser te bandeko bokoto l'air est grave botala avion wayamba yaki nango kaka ba monsieur Louis ba monsieur Andele nde bazobima bo partager bandeko na ngai basite nyonso ezwa tokolandela moto ba image te donc awa boza en direct ya Bruxelles en direct de Bruxelles donc wayambo azozela ba français batindaki document na ye na immigration ya Belgique yango baza ko remettre ye yango ba remplir ba formulaire tout ba document tout pour ba pesa document na ye po eza ya ye donc c'est ça wana ba hôtesse o bayaki na wayambo taliba hôtesse ya mundele taliban bino bomataka na ba hôtesse ya oya bino bautaka na mbujima ibalekele bandeko botika toujours na ligne boza en direct na pema esilinga tellement nzala depuis lobby bandeko na telemi awa mpona zwa bino en direct bandeko boyeme mpo bato ya mitema mabe boyeme ebele bataliban omwende bosambwe na information na bino ya lokuta na ba information na bino ya lokuta bomwende bosambwe
En direct de Bruxelles. Allô. Au moins que prophétie n'a 13h03 et ça m'a quitté à 13h03. Je te jure, hein, un prophète, hein, 13h03. 13h03 ouais m'a quitté ba azozi la ba pesa passeport naé o ba pesa ki immigration passeport naé yango azo rempli ba document ba zongi passeport naé tozana en direct. Zela na tielo ata moi direct moke omona. Yamba moi direct. Peut-être au boy Yamba direct. Allô. Allô. Bandeko wa Yamba si akomi na ye. La procédure pour récupérer document naie. Après ça la carte vraiment qu'on a l'immigration. Ba pasteur bo benga ngaya. Il ça qui vient au comme à 13h03 et il est arrivé à 13h03 mais le problème il fallait qu'ils aient la procédure pour récupérer ba document naie. Oyo gouvernement ba français ya mitema mabe et tindaki passeport naie na immigration. Yango wayambo il faut récupérer le document naie. On monte au télé mais à tous là. Beau partager, beau vivre en direct et arriver. Le docteur en droit a commis Jackson, a Kondi. Wayambo a Kondi a sali taille. Wayambo balbi a sali taille. Bandeko wayambo balbi a komi a sali taille. Bandeko bokoto. Nazo zela pe ba code bandeko na ngai. Bo encourager atanga na ba prophétie na ngai. Na biso wayambo koma 13h03 akoma na 13h03. Botina mwa ba mbongo ko. Prophète ba pambola ka ye. Akitaki na 13h03. Kuna kati fazo ba document na ye. Wayambo après quelques jours il y a bloqué en France. Wayambo enfin il est libre. Il est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Tu vas côté à Facebook. Wana mobomo na ba Yuda wayamba ayenzela moko tina ba Juif yo Taliban moko nini ko mata avion mona Juif Taliban tala bato wayamba yena bango na avion hein. Otala bato wayambo aye na bango na avion. Allô. Awa toza en direct. Porte wayamba ko bimela yango wana. Omoni porte wayamba ko bimela yango wana. Tozo zela tala bato. Famille baza wana, famille na yango wana. Donc, aoze aba pese passeport na ye. Aoze aba pese passeport na. Kota na mire nanga Olanda en direct, kota na mire nanga na sina partager. Kota na mire nangai. Kota na mire nangai. Wana porte wayamba ko bimela yango yo. Soki okozela okomona wayamba ko bimela awa. Donc wana toza en direct famille wayambo yango wana. Batelemi kuna o ba Marie Louisa
na ba Marie Madeleine bango wana bazoyambana oza en direct na Zaventem azozela azwa ba document na ye pour la famille ya Wayambo yango wana etelemi kuna. Donc wana bozolanda en direct na porte o Wayambo akobimela awa Wayambo akobimela na porte oyo en quelques minutes na lobaki na 13h03 et Wayambo akitaki na 13h03 mais ba démarche administrative nde bloqué moi moké po bazongisa ba document na ye ba français ba memaki ba passeport na ye na immigration. Wayambo auti kobenga ye moko alobi aza na immigration baosinise ba document po azwa mikanda na ye po bakoya kopesa yango Chatumba. Il faut batala bien soki eza Wayambo po Chatumba azaka na ye aza sans papier akoya kozwa mukanda bato ya Wayambo yango il faut ba vérifier bien soki eza Wayambo. Donc boza en direct, là vous êtes en direct. Vous êtes en direct. À Ebisio, Wayambo ati bato na 6 pence. Toza na 2754 en ligne. 2750 quelques personnes en ligne. Je pense que na ndenge ya kotala boy toza na 10 000 et quelques. Wana tozo zela kaka. Wayambo abima. Wana PDG Mayala. Mutafilmaka biso ye wana bimi. Ye koma asalaka na aéroport. Aza na droit kokota ndenge alingi wana PDG Mayala. Asalaka awa na aéroport. Bandeko botinda ngata badimu ko. Ah, nalobi truro. Na prophétiser. Ba pasteur ya Kishasa bobenga ngai. Na yebisa bino pasteur mo akufa. So ibo bengi ngate etali bino. Na yebisa bino Wayambo okoma na 13h03 akitaki na 13h03. Donc on a commis un peu épuisé. Tozozi asu toujours Waya sorti à Wayambo. Amoni bato bazo matisa makaka. Bato bazo batisa makaka bataliba bokota. Bataliba bokoto ebele. Ouais. Alobi? Bataliban a aussi lisa bango ti. Na yebisa bango koma à 13h03 Nzambe akokisi parole na ngai. 13h03 ya déception et baluki bénédiction. Nasha Akaka. La grande dame Nasha Akaka aux États-Unis. La grande dame Nasha Akaka aux États-Unis en direct. Ah, bah monsieur Lou, tolembit. Depuis tous la Wayambo, tolembi bataliba bolongwa te, faut vivre. Faut vivre Wayambo azobima awa. Bandeko, toyebisi bino fatigué, très fatigué. Il faut na butu na sala depuis tongo na depuis na bimaki na ndako na 20h na sala na lali na noté. Bandeko bo partager Wayambo azobima kala mingi te. Wayambo atie bato na 6 pence. Wayambo tozozela. Tozozela. Tozozela bandeko wana monsieur Louis. Wana madame Marguerite absorbe makuna.
ko balobi wayambo akondi awa akomi mannequin. Bokoto bandeko bokoto wayambo azobima kala mingi te. Namoni tension emati bato ozela wayambo. Ce qui est vrai, wayambo asi akitaki déjà tosololaki na ye. D'ailleurs alobaki bato mosusu bayokaki ye, natiaki voix na ye ayo boyokaki ye. Wayambo aza déjà na Bruxelles. Asi akiti déjà ba mosusu bayokaki ye ntango alobaki. Donc c'est du jambon quoi. Bandeko tozozela toujours wayambo. Ba pasteur bobenga nga bobondela ngai. Ayebisaki bino ke pa wemba okoma na 13h3 akoma na 3. A descendaki na 3. Nasha kaka. La belle dame. La belle dame de Bangombe. Vraiment, bandeko, sorti à wayambo, il batte belé na suspense, mais wayambo zo bima na ikala mingi te. Wayambo zo bima na ikala mingi te bobanga te. Davina Bobenge. En fait, ça les checking administratifs en fait. Vas-y déjà passeport, vas-y, va vérifier juste que ce qu'ils aillent, tout ça et tout vraiment que le passeport, mon identité. Bah mon qu'ils a chatumbaté. Bah mon qu'ils aillent, ce qu'on a des obres binissés dans plus ou moins 10 minutes quoi. OK, bon c'est la bande golangay. Expliquez bah uti ko checker ba identité ya wayambo. Bah uti ko sala checking ya identité ya wayambo donc checking administrative. Ya wayambo ba uti ko sala checking administrative pour ba boy. Ba vérifier l'identité si c'est vrai les awayambo po chatumba ko ya ko iba identité na ye. C'est juste un checking po chatumba ko maza mukanda te risque ya ko zwa doki wana. Comprendre. Ah donc c'est ça. Bandoko. Ba uti ko sala checking administrative. Bazo tala po bazo vérifier po ba boy chatumba ko maza sans papier risque ya ko zwa mukanda wayambo. Batali longi. Batali wa elongia wayambo bamoni ke ezaye po chatumba ko mazaka pe sans papier au mona boya o beta tour kuna o akendo makiaza wayambo. Non, c'est juste administratif hein. Donc c'est ça. Bande ko bo partager bo swana ko. Bande ko bozo swana na Facebook te bo bunda. Davina. Ko futi la ngane parking. OK. Amo boule. Hey. Depuis le 20h na la bandeko eza en direct vraiment donc awa mutu muso azana image ote à part peut-être Vedi Bolombo expliquer bango oui boyoki bandeko ça veut dire wayamba bandeko sala ça commis bandeko ils font juste un checking administratif donc ça boyoka voilà Davina zolo bana français. Donc papa est déjà là, il est déjà arrivé. Là en ce moment c'est juste un checking administratif, donc on vérifie juste que c'est bien lui, que c'est bien son passeport, que c'est bien son identité. Ils vont vérifier son adresse, ils font juste un checking administratif. Je viens de parler avec lui au téléphone, il va bientôt sortir, juste un peu de patience. Juste un peu de patience. C'est ça. C'est normal qu'ils ont remis là parce que c'est un checking administratif. Et comme il y avait un peu beaucoup du monde, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais ils ont déjà vérifié son identité. Ils ont confirmé que c'est bien lui. Toujours en direct. Ils ont confirmé que c'est bien lui, donc il arrive très bientôt. Papeso.
balusanga natia bato en direct pour moto moko arate image te moto moko arate image ya direct te bandeko bosala mpe badimu na bino bandeko boyoka voi na ngai ndenge ekei bamama mikolo bokomi maboko makasi merci mama Cynthia mama Cynthia merci mpenza fatigué bandeko eza checking administrative po bavérifie po Tchatumba ya koyiba doki na ye te po Tchatumba oya koyiba doki aza sans papier tozozela toujours bozala patient oui bozala patient kala mingi te wayamba obimaka na porte oyo. Même moi-même, je suis fatigué, mais je suis obligé de connecter en direct. Beau partager, bandeko. Image mosusu ezate à part oyo. Image mosusu ezate arrivé à Wayambo. Image mosusu ezate après beaucoup de jours à Paris. Donc, bandeko, pour comprendre que nous sommes épuisés, fatigués depuis l'objet 20h dans la réalité. Donc, je suis fatigué, épuisé. Bokoto, l'air est grave, bandeko. Pour comprendre que Azagi Libanda, il faut vérifier l'identité naie. Il faut assigner ma mikanda et mosusu oyo. Ya kolobake bazongi sel mikanda naie pour awa identité à mutu basakana nango te. Awa na poto identité à mutu basakana nango te. Nasha Akaka. Nasha Akaka, la grande dame. Aux États-Unis. La Miss de Bangombe. Bandeko donc ceux qui bon na zolo baté donc na komi fatigué donc bozo bandeko batika ko benga ngai je suis très fatigué donc depuis kitaki na 13h03 minutes comme de Nalobaki comme na prophétisaki ah oui. Bandeko tozozela toujours Wayambo sorti na ye amoni tension ezomata bato bamama ebele bazozela Wayambo bamama ebele bazozela Wayambo bandeko ata nazoloba te boyeba ke naza na bino ensemble. Bandeko bokoto bopoto awa nde Wayamba bobimela ah ouais ah ouais bandeko bokoto
nakomi fatigué yango omoni na okoloba te c'est depuis 20 heures alobi nalali nano te nauti bulo mbala moko naliki na ndako te soki bomoni moto akwei bocomprendre ke nakomi fatigué. Ah oui. Tozozela. Tozozela wayambo. Awa kaka ba musuba obima ba Hamed, ba Abdul, ba Selif nde ba obima bimao. Ah oui, bandeko tozozela. Pour comprendre. Ouais, Mbassi a comaki déjà. Aote Kobenga, albi, aosala démarche administrative. Oh ouais, mbotango akoma na Belgique ba okanga ye, ako poursuivre ye, mais boza maboma bino ba Taliban. Ouais, là nous sommes en direct. C'est vrai, Zako Oumela, mais nous sommes obligés d'attendre. Nous sommes obligés tous de là parce que il y a pays, il y a des droits, il y a des lois. Il faut qu'on se là vraiment. Si ça va, Nagamba Mikanda. Oh yeah. Je suis fatigué, Bandeko. Tous de la sortie à Wayambo. Ebige ba Taliban hero. Omoni bakangi ye. Omoni akobima te. Lokuta na bino. Andeko Boza toujours patient. Toujours patient. Toujours patient, Mandeko. Là, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Na arrivé à Wayambo. Ah oui. Ah oui. Bandeko, Boza toujours en ligne. Boza toujours en ligne. Boza Wayambo. Je vais vous dire, Tozo est là toujours. Tozo est là toujours.
Taliban, bo banda déjà ko commenter, ko umela ya wayambo, bo commenter yango déjà. Oui, Bandeko. Je suis tellement fatigué. Je suis tellement fatigué. Ah oui. Ah oui. Bandeko bokoto kaka bokoto. Boza patient. Kaka mingi te. Ande osala checking administratif. Bando bo aimer mituru je côté belé bande ko bo aimer bakokata bo aimer sinon boko rater en direct bo tia ba cœur bakokata muturu je moko akotia wa ebele bo tia ba cœur sinon bakokata yango bo tia ba cœur ebele bo tia ba cœur ebele sinon bakokata yango po muturu ja za sa po bakata bo tia ba cœur ebele bocha ebele bandeko bo étouffer muturu joana bocha ba kere ebele bocha ba kere ebele ah oui bocha ba kere ebele ah oui bocha bakere ebele ah ouais. Allô bandeko. Ozozela toujours bandeko na telemi awa pona bino bolanda en direct. Aumeli trop, c'est normal. C'est normal à Oumela. Bokoto ebele bokoto bandeko. Bokoto. Bokoto bandeko. Aïe 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 aïe. Côté au mosusu batterie comme kosila. Bandeko batterie comme kosila. Je ne sais pas comment on peut faire.
Côté où batterie est signalée P. Batterie est signalée. Ba oyo ba yebi Facebook nangai. Ba kota na Ekanji Esome. Fils Ekanji Esome bokota kuna awa est signalé déjà. Oyo ba kolinga ba kota ba landa direct ba kota na Ekanji Esome fils Ekanji Esome fils Ekanji Esome. Bokota epa nanga kala mingi te na ningi na se connecter epa nangai. Okay. Bandeko oyo ayebi Facebook na ngai na fils Ekanji Esome ko inkota kuna na fils Ekanji Esome fils Ekanji Esome kota kuna po awa na obozotala ibando signaler ko décharger bokota na fils Ekanji Esome. Je pense que ba téléphone ngo za ko décharger pamba bokota na fils Ekanji Esome. Bokota na fils Ekanji Esome. Voilà les Facebook nangai. Fils Ekanji Esome bokota. Pour awa na moni et signaler vraiment. Et signaler vraiment. Tozos a toujours sorti à Wayambo. Ouais, et ça ba checking administratif ndebo auti ko ipsa Davina. Bozi anana tunano soki Davina ye na charger oyo. Boza la toujours en ligne. Bosambela vraiment Nzambe. Apparemment Wayambo c'est comme akomi ko pusana. Apparemment c'est comme Wayambo makambo nyoso kitoko. Bandeko oya koti awa a partager. Hein? Apparemment Wayambo c'est comme apparemment awa pe est déchargé déjà. Awa pe déchargé Wayambo ba pesi passeport naye. Bandeko bokoto sikoyo esili Wayambo ba pesi déjà passeport naye. Ba pesi passeport naye déjà. Wayambo ba pesi passeport naye. Ba pesi passeport naye. Ba pesi passeport naye. Oui, bandeko ba pesi passeport naye déjà. Ba pesi passeport naye awa pe décharger. Palanga? Oui. Et comme il serait combien? Awa est déchargé. D'accord, bima coming te yes. Bandeko. Asi passeport naye déjà. Botala. Hein? Bokota na fils Ekanji Esome. Quoi? Soki kuna ikati. Ah, bima sa valise. Wayambo basi bazongisi les passeports bataliba bolali. Comme ça, Tobima, tout kini. Bataliba bolali. Oyo bakoti na Facebook ya Boketu Longombolo soki bomone kati bokota na fils Ekanji Esome. Wana eza pa na ngai nazo filmer. Donc vous à la souple. Et ça va Davina. Donc bandeko. Bokota na fils Ekanji Esome. Oyo awa soki kati pa Wayambo. Bokoti na Facebook nanga fils Ekanji Esome Wayambo bazongisi les dia passeport naye. Chatumba moye ayiba passeport ezate parce qu'il fallait ba checker vraiment ce que ça yaye pour Chatumba azana mukanda te akoya ko yiba yango. Ouais. Bokoto ebele Wayambo kala mingi te azobima. Kala mingi te azobima. Kala mingi te Wayambo azobima. J'espère que batterie est aussi portée ti sorti à Wayambo parce que bazongisi les dia passeport naye. Bazongisi les passeport naye ezalaki checking administratif on a vérifier si c'est vrai ezali yé et passeport wana ezayaye ba monique ezayaye service belge ezana problème te ba libérer sans problème par rapport na ba
les ont dit oyo ya ba Taliban bandeko nazo j'espère que wayambo oyo bandeko soki ekati bokota na fils ekanji esome place oyo bokolanda en direct kota na fils ekanji esome place oyo bokolanda en direct oya awa soki ekati bandeko bokota na fils ekanji esome kota na fils ekanji esome mpona kolanda en direct ya wayambo parce que oya Boketu Longombolo ekomi kokoma déchargé donc checking administrative esili bazongiseli passeport na ye donc Boketu aza na problème moko te na administration belge aza na problème moko te na famille belge ya Boketu na gouvernement belge te bandeko bokoto ebele connexion ezosala mwa mobulu bandeko na ngai j'espère que connexion ezosala mobulu bandeko boza toujours na ligne wana Fabrice FM auti koya nayebisaki yo Fabrice je suis prophète Fabrice nayebisaki yo naza prophète soki okotia mpe direct esala bien po awa ezomenase kati babande kocheke baidentité na ye basilisi sikoyo bapesi alingi abima FM na prophétisaki akokita na ere nini obaki 13h 3 ebimi chiste abemi pasteur wana fo abenga ngao na baya okufa te oyo naloba ya okufa mikolo oyo fo abenga ngai bandeko kala mingi te oyamba si ake kozwa biloko na ye bachecking administrative to esili bokoto na kati ya fils ekanji esome na Facebook wana yanga moko po awa soki ekati bokoti na fils ekanji esome otala azokota na mbwa bataliba bamona mbwa wana polisi anakota na mbwa bataliba bamona ye namoni mama mundele ayambi ya ye aza na esengo etikali biso mpe toyamba wayambo botala Mali Louisa omoni mundele azeli tro omoni Mali Louisa ayambi ye auti mbandaka botala wala auti mbandaka bandeko bokoto na fils ekanji esome place au moto eza mwa mingi wana yanga moko awa na Boketu Longombolo et risque et décharger lisusu on espère que batu bakoya ebele et batu bakota na yepa na fils ekanji esome na moni bozo kota déjà comme 674 donc wayamba si ici ba démarche administrative tout parce que bazongisi les passeports na ye par rapport na biloko ba taliba bande koloba soki akomi ba okanga ye o aza problème ba belge non c'est faux bazongisi ba document na ye tout oyo eyaki na maboko ya immigration service française ekotika na maboko ya ba belge yango bazongisi ba document na ye tout boyebake nini oyo ezaka monene aéroport mpo ayaka makolo botala kaka bandeko na ngai nzambe asunga batterie et décharger te bokoto na fils ekanji esome parce que kuna ndete Facebook na ngai ezana na moto oyo ya Boketu Longombolo ekomi déchargé ekoki kokata n'importe quel moment ndeko tout oyo alingi a vivre sorti ya wayambo
bokoto na fils Ekanji Esome Facebook na ngai parce que bokecho ay kosukisa lokuta ya ba Taliban bokecho ay kosukisa lokuta ya ba Taliban balobaki bakobotola ye mukanda balobaki soka kiti na Belgique bakokanga ye bandeko vérité eza moko yango oyo. Donc image mosusu eza te awa bomoni na telemi nde bisika bokecho akobimela. Donc vous comprenez, je suis un peu fatigué, vraiment fatigué. Depuis nautaki mosala na tongo. Donc bandeko tozozela bokecho ayambo. Encore aye na nganzi kanda moto apekisa wayambo te. Balobi bokecho bamoni ye. Balobi bokecho bamoni ye déjà bateko la biso. Oh yo bandeko. Non, il kozonga. Ben nango boyo sala mode avion après au lâcher. Ah ben. Après mode avion bango après au détail. Après activer ngo lisusu. Zela. Activer ngo là. OK, fongola kono. Matisa ko. Bandeko Matisa. Ouais. Bandeko bokecho déjà alingi abima ba moni ya kutani na bandeko la biso musuba na kati. Amoni obi? Oui, balobi bokecho déjà azana pembeni vraiment bandeko la ngai. Bokoto ezongi en forme en direct. Donc je pense que bandeko l'heure est proche. L'heure de la vérité entre nous et les talibans. On verra maintenant qui ont dit la vérité. Bandeko, Wayambo déjà akutani déjà na papa Toms na kati kuna. Ouais, akutani déjà papa Toms. Baza ensemble. Bandeko bo partager mbangu bo vivre ce événement oh elingi kwesa ba taliban elingi de ko bimisa lokuta pia ba taliban bo mona dia famille bokecho ba komi ko bouger makambo komi ko bouger botala famille bokecho déjà ba komi ko zelaye bokecho déjà bokecho wayambo arrivée des fils de l'homme bokecho wayambo arrivée des fils de l'homme bokecho premier il est là bokoto bosamwe bokecho il est là bokecho yewana wandeko bokecho il est wana bokecho et maman Didi basi les bisous bokecho wayambo et son petit-fils bokecho yewana wandeko toyebisa kibino balali bataliba bolali toyebisa kibino tala mutu auti prison tala mutu auti prison ye wana bokecho wayambo ye wana bandeko bo partager ba mama bo somba ba champagne ba mama bo panza ba champagne wayambo ye wana docteur en droit ye wana wayambo ye wana o auti lubwaku aleki bataliba na musika. Ok bandeko bolanda les gras parce que les tournois toujours que les lomona bandeko za Nzambe donc mabele ezali sacré
mabele ezali sacré na vie na biso donc okati oyo ntango nayebisaka bino ke asali bazali mpe baponami basali amen adaptation na bango elobeli nga mpe eloko moko te échange nga mpe na rien donc ekale nga mpe na rien eloko te ndenge ezalaka tu munano ezokepa tata nzambe nzambe oyo apesaki biso mabele wana bandeko na ngai tozongela nzambe oyo apesaki biso mabele bino bandeko na ngai sodiza bakongola bacran ube bazaibwa boabandone nzambe bopesi nzambe mokongo nzambe abenir biso tozwi bomengo na biso tokabeli yango barwandais motoka ridi polite kanam marionnette imbécile Félix azongeli Félix na nkombo ya Dieu tout puissant le créateur de l'univers na nkombo ya Seigneur Jésus-Christ na nkombo ya papa Kimbango amonaki pasi na prison 30 ans likolo ya mboka wana na nkombo ya Floribert Chebe ya Armand Tungulu ba Patrice Emery Lungumba ba Cédric Nyanza ba Rossi Mukeli Chimanga Ale Moloto bakoko na ngai nyonso oyo babundaka mpona mboka wana bakoko na ngai batikela ngai héritage ya mabele mais lelo nakondima teke nazala esclave nazoba moko lokola Félix Tshilolo au sentir pouvoir sans pouvoir il est très pourri Félix zoba ozumboka na biso okabi yango Félix nazoya biso na komba 15 millions de morts ngai na kokata kingo na yo nakoboma yo Félix Tshilolo nakoboma yo Kanambe donc naso nzambe akende kotianga wana nzambe amatisika lisusu na trône peuple zaïrois na remercier ba diaspora partout en Europe surtout ba diaspora en France na bana Congo Brazzaville vraiment na remercier bana Belgique partout na ba Londres Europe Asie Amérique Afrique na remercier bandeko na ngana Kinshasa nazalaki kuna me nazoka baiko na remercier même bandeko na nga pe sidé babundi mingi Martin Fayou Madidi, merci beaucoup, on est ensemble. Nabitouma Mabele, na remercier Alain Bolozo, na remercier Tona Amotou, Baba Kefa, bon, comment on a pour le babi, il est l'autre, c'est bon. Le 19 juin, na remercier Maître, avocat, il y a France, Michel Tamba, merci beaucoup vraiment, au Bundaki Makasi. Namona landaki na conférence vidéo yoke zaïwa moko be congolais moko oya koki ko critiquer biso tozo bunda bitumbo na émotion te tozo bunda bitumbo na vérité na remercier tout la nina bengai ya le donc oye ba côté bande ko ngai ba pitu mongo merci beaucoup ba commandant eso ba edi bolongo ba ipo aiza vraiment ba Maserati ba Zoro Bilele ba Jenny donc ba mama en tout cas ba mama tout ya France merci beaucoup na mosalo na bande ko nga tout ba bande ko tala nga wana vraiment bolemba ngate bande ko ngai tozala bitumba Félix Tshilolo la zoya le 18 de l'invité biso na conférence toza le 19 na 12h na Union européenne tosaki bato tubaya po koyoka message ya calme na expliquer bino ntina nini bakangaki ngai ntina nini baelevaki ngai bakangaki ngai mpo na mabele na biso donc nazogene communauté internationale nazogene makambo ebele oyo biso tu tozogene na ngai moko te me namoni mpo dombo abenganga mingi Papa, très c'est bon. tolobi boye Félix Tshilolo azwa le 18 biso le 19 dans la conférence de presse après makambo ekoleka kuna mpona unité ya komba bomoko ya bitumba oyo tomoni pasi nango na niveau ya Europe marionnette moko bomwasi ya Kanambe il est très bourrique à kosakana na biso yango tolobi na bino ke rendez-vous le 19 donc bato bakoloba bazali koloba na ngai lelo kaka wana pema jusqu'à le 19 na conférence de presse nzambe Ingeta le libérateur
Le libérateur. On était là. Ouais. En tout cas, donc, à nous les voir tout à l'heure, Bokoto, diviner Makambo. Maintenant, tout ça, qu'on a bino, kakaboye, tokotika bino te kokomona oyo, olukaki Makambo. Ndenge tolobaka kaka bokozwa. Ingeta, on est ensemble avec Papa Guy. Le sac ou la maman tout, oh, on est ensemble. On est ensemble. Ok, merci. Papa Jackson. Wayambo de retour. Wayambo. Jamais. Moi, Nzambe. Enfin, on va rentrer à la maison. Merci Jésus. Wayambo. Va faire son bota belé. Non, Facebook, non. Masque. Thé. Les 19 caca. Voilà. Hein?